Oui, bonjour, bonjour, bonsoir. Partout où vous êtes dans le monde, je vous salue. Salut, salut à vous. Ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette petite analyse. Je vais faire une petite analyse concernant cette vidéo, ou deux ou trois vidéos que Rafin Toumba a fait concernant la mort de maman de Kofi Olomide. Je vous jure, mes amis, mes frères et sœurs, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, waouh, on est où là? Hein? Moninga akufeli maman na ye. Asali vidéo pour nous informer, ba fan na ye nyoso que je viens de perdre ma mère. Et il a fait ça avec les larmes aux yeux. Pour nous informer, ba tunaye que na kufisi maman bandeko. Maman na ngaze suna bomo ete, naza blessé. Et une chroniqueuse oyo ya koyeba na pete chroniqueuse te ke yo chroniqueuse moko boye ya koyeba na kati ya communauté te chroniqueuse moko boye azoluka adjembela kaka po bato balobela ye de jour wana ole asala analyse pona kopesa mes condoléances na star na biso ya communauté africaine parce que Kofi azalaka susu azalaka susu ya biso moko te Kofi akoma star ya communauté africaine mobimba. Même pas koka somo ke muto azana ba fan ebele boye na monde. Akufisi mama. Asali vidéo ya ko informer toute la communauté africaine que je viens de perdre ma mère, naza blessé, bla bla bla. Pour na ko informer ba fan na ye parce que alinga ki koleka na nzela ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse te po boye binenge bazalaka ba ko bakisa ba makambo ezanga tina. Alors il s'est décidé malgré douleur wazalaki nango à se décider quand même à faire passer message wana parce que ce qui est moko asali yango te bakoya kosela biso ba vidéo bakobeta bato bando tâtonner est-ce que maman na akufi est-ce que boy na boy il a pris adok o balma balobaka azamel force nyoso azalaki nango a ramasser ba force nyoso na kati ya nzoto azalaki nango malgré pas so azalaki nango aye ko informer ba fan na ye ke a perdre maman pour que to yo kango na minoko ya batu misusu te to kango epa na ye po esala polémique te ezala te qu'est-ce qui a kufi te ce qui eza base te alobi yango ye moko. Alors une petite chroniqueuse là ayebani kutu na communauté te abimi aye sikoyo koloba dit n'importe quoi donc il y avait rien na kati ya vidéo wana juste pona oyo ka ko djembela base ko djembela ka po asala base ozo mona kutu ndenge mutu aza palpité aza donc aza na kimia te azo loba tu vois que babiloko azo loba eza cohérence eza te asimbi koto azo lingaka aloba pour que a profiter na moi base wana djembela kaka po balobela pendant 2 jours nalobi na ba base wana na boganya nini ke osali base moko boye boganya nini bozwa nini est-ce que boganya au moins mbongo boganya nini na ba base tina niveau ya kosala ba base sir bibembe mutu akufisi mama yo okamati kamera na yo fongoli obandi koloba di n'importe quoi akomaki ne mukolo awa na poto. Toi tu viens d'arriver à l'Europe, ça n'a même pas encore fait 2 ans, même pas une année, je ne pense pas. Olobi awa na poto balelaka bato ya 86 ans te na poto kutumbele ya fongoli champagne nalobi bato ozobetela masolo bato basali ba 30 ans na poto awa bato bavandi na mindele babala mindele esko telemi kaka uti koya lobi nzela pe ya makolo odindi na mai lokola Jonas oyo kobimela na Grèce oyenzela ya makolo sana na ta desa to komo betela biso masolo ya poto okomo betela biso masolo ya poto na poto balelaka bato ya 82 ans 86 ans te bafongola champagne mundele ya mboka nini wana oyo wafungolelaka yo champagne soki akufisi oh mama yango kutu abandosola no abandosola esusu na mwana na ye te mama makambo ya famille na bato obiki bokambwisanga makambo ya famille ya bato okoti nanu nde nini tina niveau wana epi mutu yango ozobetela ye masolo wana aza teke mutu boye mutu aza star ya communauté, la communauté africaine entière, toute la communauté africaine entière aza star na bango
Yo siko oye kaka po ozo luka liyeba nozo luka ka bato ba lobelo de jour wana. Obimi na caméra na yo obandi ko raconter n'importe quoi. Asolana mama na été boye na boye mama wana kutu mata mesi ekweyaki aza mutu moko il fallait pas balela ye do mutu bazo ma boye kana ba souffle makambo ya batu boye nde nini obiki bokamusanga somo kibo moto botia wapi kibo moto kaka na moto na valeur naza une femme de valeur Boti ango wapi juste pour na babese ango pesa bino eloko te parce que babese Rafik Tumbo banda babese depuis Congo mais obimate ti lelo obimate siko na liwa mama minde obima mama liwa mama esala ka pasi bato bakufisa ba mama tuna bango. Et puis pour ton information mama ataza na 1000 ans ataza na 100 ans. Et que muto akufisi mama no aza na 100 yo za na 80 azaka ka mama oza orpheline to orphelin cause la orphelin na orpheline ezate que il faut za la mwana muke parce que la façon dont tu parlais c'est comme si pour muto za la orphelin il faut za la dépendant na mama wana oza mukolote parce qu'il y a donné même l'exemple bana Kofi ba cause la orphelin te soki Kofi a Kofi j'ai pas compris pourquoi. Cause à l'orphelin, ils allaient perdre un des parents, ou bien perdre des parents na yo. Aux orphelins, même aux ans 100 ans, tu es orphelin de père et de mère. Ce qu'on confie, c'est se mi balé. Ce qui peut moko aux orphelins à père, toi à mère. Cause à l'orphelin, ça n'a rien à foutre na cause à la mukolo. Tala na iboya ko ki sabiso soni puis na ba média oyo ba to belé ba komo kota na média biso ya communauté. Ta biloko bolobaka tala. Tala biloko bobeta masolo. Kofi okoza la orphelin te po aza mukolo. Koza la orphelin ekipaka âge te. Muto okoza la zana 100, papa na ya kofi na 120. Aza orphelin ya père, to ya mère. Malgré 100 ans na ye. Eza disparition ya parent, ba bengi orphelin, c'est tout. Koza la orphelin eza te qu'il faut ozala na 2 ans. Eza pasi muto aleli mama na ye atie caméra eza te ko atie caméra azolela pendant heure nyonso c'était ayaki ko passer message a ramasser ki penza force nyonso azalaki nango parce que mission na koma ki rouge mona ki asalela ki déjà trop a ramasser penza courage nyonso azalaki nango atikala ki nango aye ko tia caméra zo expliquer bando lela lera zo sala caméra la sabiso il parlait il faisait passer les messages alors bien na confisi mama boy na boy eza mabeta. Yo Rafik Tumbo ndeko no akufaka na Afrique kuna. Ya mobile soki abando fan de pan na yo tout ça là. Olela na caméra. Olela pe na caméra. Problème eza wapi? Le pole la mutifoza aswa za la jeune nana yebisi bino bongo. Ndenge boza muke yo yelo bina poto bokumo beta masolo ya mindele. Bato ba vandi ba 30 na ba poto bango yo. O mama ko solo ya poto ko beta la bisote mundele alela ate. Oh! Nana yebisi yo bon. On dirait que papa comme na 80 ans, bah mais la champagne. Qui te dit que muto akufi bo fongoli champagne? Qui te dit ça? Qui te dit ça? Bah les là muto pona ba souvenir. Muto c'est comme mukolo bozo souvenir na makambo bande ko sala. O leli sabino. Et puis oyebi que ça disparition muto akebo ko mona ka ili susute. Même ata muto za na 100 ans ba lela kaye. Parce que akei boko mona ka ili susute c'est fini. Ba lela ka muto nyonso. Balela ka mutu oya taza na 100 ans balela ka ye. Ma chérie, botika biloko bozo sala. Hein? Bo lukana no bo créer ba créativité na ba communauté mususu nga na mona ka ba jeune fille ba créer aka. Bazo créer biloko moko boye, ezo fortifier la communauté, azo ba initiative bozana ngote. Bozela ka bezi mona bovanda na bakwe na bino na babikoke na bino bozela bezi moko bosoke bimi ale bojembeli mutu ebembe moko bo ebimi bojembeli ebembe do bokoma ka bovanda bozela bibembe ba matanga ba nini ba mariage bato bakufisa ka bozela po bojembelaka eza na sens te créativité beaucoup ta ba communauté mususu o mona bato bazana ba créativité mo boya bazo ba ko créer makamba bazo bo créer biloko. Bo créer kananu, bo créer nanu.
ke kofanda ka kozela matanga bibembe bokomi na niveau ya kosala babeze siri bibembe. Tala niveau on dirait batu moko boye bakufa bazwa siko motere batia na kati kuna motere ndezo faire fonctionner bango parce que mutu aza na mutu a réfléchir essaie de réfléchir, créer quelque chose. Pour créer quelque chose, et ça la marque na yo ba eba question que bon loko Séraphine Tumba. Quand tu vois ça Séraphine Tumba, exacte bozela ka ba matanga ba nini ba bibembe po ça ba beze likolo ya bibembe. Biloko ezo tinda ezo pousser ba réflexion ekende musika boye bate. Minembo yango wana. Bato bazana ba réflexion, bazana mitu. Wait ko expliquer bato qu'est-ce qui se passe là-bas, idée générale les anini, qu'est-ce qui se prépare. Ba biloko abongo ne tozozela na bino bozomlo baboza mayele. Ba chroniqueur ya ko djembela ka bibembe. Ko djembela ka ba situation batu misusu. Yango mona botourna ka robo zwa pe loko tela ba media ngo depuis boye. Ka batu apesa bino ba $100, $20, €30, €50 esili. Bobana media lelo te kala. Mais tellement que bozana ba initiative te, bozana ba vision te. Moi ebo avancer ezate. Ezaka ko djembela ka bibembe, ko djembela ka ba matanga, ko djembela ka ba mariage, ko djembela ka makambo ya batu. Mais bo créer ya bino makambo. Bo misala ke mutu soka yoki wana Rafin Tumba. Wana isa mutu tele mutu sa ezate. Eza bozanga nango te. Mutu ayela bino ba beze Karine Mokonzi. Depuis atika na beze, botika na peka na niveau wana. Eloko nini bo créer na media na biso oyo depuis banda. A ligne ya communauté congolaise, eloko nini bo créer. À part beze o Karine ya nango ya ko clasher ka ba musicien. Alemane pe atika na ye akene ko bala fanda yo sala makamune mususu atika la bino ba beze. Bo bakisa ni likolo ya beze. Ata soki bo ko créer te po bo ko kate. Bo bakisa ta eloko likolo ya beze wana atika la bino. Moderniser yango bezo wana bo moderniser ata yango ezate donc zéro na mitu zéro kaba fufu minene bovandi ka boye bat bimba bovandi ka boye lo mote et puis omona ngai naza na bastard bino bozana bastard nano awa muto ayeko s'abonner na kamwa bikoke ya chaîne na yo wana po alanda ka ba information obando benga yo ba fan baza ba fan na yo boza ba fan ya mukoloni. Muto se abonner pour Islanda ba émission na yo ko s'abonner za ko za la fan ya mutu te. Eza ko za la fan ya mutu te muto la kisa biso ke azana ba fan za Karine Mokonzi. Po yepe muto aka na initiative ne ya ba base wana, ya ba clash na media na biso. A part ça elo nini bozana ngo bino nyoso bozana elo te. Ka mutu moko yaka na mo initiative na ye alongwa pe mais alakisa biso penza ki azali na ba fan na ye ba futele ndako na poto apanda inane. Azupe mobali akene ya bali. Bino botikali kana ba bezo ya bande ko sala depuis 2000 soki 2014 15. Nde bino bo sala kati lelo. Boyebi ko créer te. Boyeba ko créer te bo vanda ka wana. Il faut te réfléchir à toi mikolo. Toi mikolo. Vous êtes déjà na poto, vous êtes na bana. Maman, essaie de t'intégrer. Hein? Quelque fois de la kaba clash wana, babilo moko boy. Na ba réalité pendant parce que totali boy kofi au cause à la papa na yo. Un peu quand même du respect à mikolo. Hein? Lero yaki makolo wana odindi na mai lokola Jonas. Oyeko bimela na Grèce. Oh, tiens, osala ka vidéo zo kumi sanzambe. Mais comment est-ce que se manquer na muto akufi? Comment? Do nzambe na bino azala kaka lera saile mwa bolamu okumisie. Lero koma oluka babeza alo koti suna kofinga bato. Na bibembe okomiti na ba niveau ya kofinga bibembe. O elongesi ebeba ki mama 86 olingaza na elongini. Ezo la kisa kena muto eloko ezate. Et puis tu parles vite là. Mama pona nini? Ozo lo bondilo oyebi famille batu oyebi famille profiter ozo mona ka occasion yango na ba lobelanga pendant 2 jours oyo na zo ka occasion oyo bande ko to changer moninga zo lela mama na yo ko sala ba vidéo et puis ce que total penza na réalité boy kofi penza na yo penza ta yo moko nenga bino bozala kana respecter mais kofi penza niveau na yo te même pas na linzaka kofi même moi na ka kofi di diston. Dans l'inzakata di diston aux atteints, mais tu te permets d'ouvrir ta petite caméra pour na ko finga star wana ya toute la communauté africaine.
Pona koloba aza na droit kolela te parce que aza orphelin te, aza mukolo. Tala niveau sekisa bokamwisa abiso bosambwisa abiso. Boyebi ki bato bele bakoma loba mangala na bino wana. Soni. Yo mutu penza na âge na yo wana ozoyeba te kozala orphelin et dépenda kaka na ko perdre parents. Soki parents akufi ate oza na 100, parents na akufi na 120, yo oza na 100, tu es orphelin automatiquement. Quand tu perds tes parents, tu es orphelin. Donc pour na yo orphelin, il faut azala mwana muke ya 2 ans. Ta bakambo asoni, ta biloko asoni bosala abiso. Bosambisa toute la communauté, yango mona bato ba finga kabiso ba mona biso ba zoba. Na ba réflexion à boye, ta la réflexion à mutu normal. Kofi okozala orphelin et puis il fallait amélanger champagne. Ta la soko za de lo olobate ba kanga munoko. Soni. Si vous avez le lobate, quand on reste calme. Obi que silence et ça la bien. Et bah tu vas jouer belo kozo penser. Et ça la ka moi personnalité à mutu. Ko garder silence. Que ko fongola munoko lobadi n'importe quoi ozo beloti. Sony, on met le vidéo penso sali si j'étais toi, j'allais même enlever toutes ces vidéos là. J'allais même effacer tout. Nyoso mi ça tu ya Sony. Ya Sony penza. Nyoso na kozanga ba initiative, ezala raté vos ba initiative te. Et vous avez l'initiative botourna kanro. Oh baninga basi basala na 2016 bino bozongela ngo na 2020. Juste pour batu ba mona ke boza wana. O fongoli moi bikoke no ya chaîne. Mais essayez de créer. Créer babilo moko boy o ezala na médiate. Et loko ezala ka sikande tinda batu batala ka yo ba et puis o ko marquer génération na yo. Mais ce que ka kozoma kana matambe ya batu misusu, tu ne fais rien. Depuis au bande koluka rafin tout mon bande koluka ko bima depuis kala otrika karine na Congo juste pour bima simana ye simba pete zoka yepe mayele zoka registra yo nyonso Sony yo kufisa leki na kin na mona ba video wana na poto bande olela te olela makasi na micro na caméra pardon na caméra na micro penza ba tie boye na caméra y a pas longtemps bobosa na ndembango. C'est quoi ya Kofi et Saline? Kofi kuto azana ba fan ifo info. Yo azana ba fan ni. Ozana ba to ba s'abonner pa na yo ba yo kaka ba buzo bo sala kawana. Mais Kofi a des fans. O ba yo ka musique na ye. Aza icône ya toute une communauté africaine en général. Azana ba fan ya ki ko pesa information alinga ki tele kana ba minoko na bino po bino bo bulu ye kaboko ya nango bo komo loba batu musu ba koloba batu musu ba kosibo alinga ki information ne elle ka tout droit ye moko alobango ezala ya kotatonete. Il a fait passer le message. Ezate kele la bande ko pesa message nda bande ko lela non azala ki na attitude ya muto azo lela muto passe. Monsieur Zaki a kovimba pa et mon ami ki a lela ki déjà. Mais tu passes pour raconter n'importe quoi franchement. Ozo beta biso ba tu apoto masolo apoto ki mindele bale la ka mutu 86 ans te. Ta bino batu boye sika ndenge bozalaka. Eh Seigneur. Obi ke bosala Sony ya communauté na biso. Nga tala ba communauté mususu ba jeune fille na ba jeune maman ba yebi ko créer. Baninga bazo koma ba millionnaire na ba média auto za na ba wifi na ba ndako. Baninga ba koma ba millionnaire sifio za na ba idée. La kisa batota ko kangasuki. Sombata ba crème na Chine kuna bateka ba crème ba bambika photo na olikolo nango batindeli yo yango a komo teka ta ba produit nange uti na Afrique naturel. O eza ba biloko zota na Chine batie ba hydroquinone na kati bozo tekela ngo batu lokola produit naturel. Sala ta ba biloko baninga bazo sala. Contre ba communauté ta ba ivoirien to ba camerounais ta nanga batu bazo misala mbongo. Bino osala mbongo te po awa eloko ezate ezakaka kozelaka moi matanga le bojembeli ebembe ozelika muto alingia bala ojembeli libala wana ozebeli muto alingia bojembeli wana so kote la communauté na biso yo kaka mingi kuna ezalaka ba clash ba buzz tout ça là ba clash na ba buzz ko finga na kaka boza ba jeune bonuka bo créer média ligne yango yo mundele atieli biso bo créer. Épater ta génération. Créer quelque chose. Boye ba voter. Boye bio créer te. Ezala kaka soki
mutu moko baloba ki eloko moko boye azui par exemple 30,000 vial bino so bokweli bojembeli teme wana po so epi yango esili bovandi so bozela teme mutu ke mutu aloba kana na réfléchir na ngamo no kosa nini po batu balanda ngai bozana na ngo te yango moni bo tourner kan ro depuis 2014 to banda to mona bino kana ba media bo sala pe lo te bo changer te bo avancer te bo fanda ka ndenge wana ko finga ba clash ko finga ba musicien ba okiko leisa bino na ba famille na bino ba musicien ba koma na bambongo ko supporter bino na mibali na bino mais bo fanda la ko finga bango ko tourner na nzoro ka bo finga bango po bozwa moi beze mutu moko ya pototo to mutu moko azana na États-Unis atindelo en Europe 100 euros bilo botika lika yango wana ba vision ya loué bozara na ngo te que je peux créer quoi nazana moi bikoke na nga ya YouTube no ko sala nini po na créer loko moko boye na sala initiative na nga moko boye o ekwe na la communauté ezala te nana ngwa sala nani à part Karina yaka na ba clash na ye ya ba musicien aye kotike la bino yango ti lelo boko kapé ko faire évoluer yango te boko kapé ko faire avancer yango te boko kapé ko moderniser yango te bozonga ka biloko ya sana na 2016 bino bozongela yango leo na 2020 zero na mutu izoro boye bozane loko te boyebi eloko te botanga te bokanga ta basuki bolakisa ta okanga suki moi penza mutu omona penza ka réfléchir raisonnement no mona penza ke oyo atanga te aftelemi ka liboso ya caméra atie ba poudre atanga na ete po omoni na raisonnement de bayeba mutu atanga bayeba mutu a réfléchir ka mutu aza na sagesse omoni ba vidéo osali ya mamami zero oza penza zero oko fanda ko finga mama ka bongo te pona ko luka ka ko yeba na we ko finga mama moko ka boye mama pe oyo batwe nyos bazolo beleka bolamu elongisi kweyaki qu'est-ce que tu t'attends à une maman de 86 ans olingi elongineza ande etele mandeni est-ce que zelo comme tokyo lo bapenza na ba media boy et je ne pense pas que au mona ye ozolo bakaka pona oluka ka ba base kla azolo bapenza na tape manyoso mbangu penza po ba batu batala ye awolo bana ko rater nini oyo te na ko rater base oyo te ya soni boye ba ko créer baninga bazo créer beaucoup ta ba communauté na misusu ba communauté ba sud africain ta ba jeune fille ndenge bazo kuma ba millionnaire kana media o biso to saka nango bo fandeli ko finga na yo ko bwakla na ba clash bani baninga bo sa nango mbongo po mutu soki zo sala o sa mbongo na YouTube bino boye ba logo te bo tourner aro bo zo na poto na makolo après soki 5 ans na kati ya YouTube de boye bi ko créer te ba nigérienne ba jeune fille ba 18 à 20 ans bazo kuma ba millionnaire ba milliardaire kaka na kati ya caméra na yo wana kana téléphone na ye azo ba créativité azo créer bino boye ba o créer te bozela ka mutu moko asala eloko bongo ko ebino nyoso bozela Karine na bi Karine asala eloko nyoso bokweli ape Karine atika na makambo ya nini akongolo bane makambo ya nzambe bozela ko sala te ndesiko bovandi ka wana bozaki miloko sala te bomoni mama kofia ale bojembeli Sony boye ba ko créer bandeko biloko esala nga pasi biloko esala nga pasi ke batu mobimba bayebi ko créer te boza plus de 5 ans na kati ya communauté na kati ya YouTube ya communauté elote ezaka ko jembela kaka moninga sala kiloko bozongile o clash o ya clash so na koti emoko na oka pasi na oka mawa mo besoin na koti na otana surtout na Facebook oya zo finga oya fingi oya fingi oya baninga bazo sala mbongo na ba media en ligne oyo so to fandeli ka ko fingana utongana kutu azala boye kutu mobile na azala boye bo fandeli makamba ba sexe makamba biloka fertilité au moment où les autres réfléchissent so ko ebi ko réfléchir ozo faire avancer makambo na kati ya communauté yeba no ko bima mais bino elote Rafin Tumboka nisi na likambo ya kofini oyebana jamais. So kingana zalaka yo mbene effacer ba vidéo wana parce que c'est la honte. Tu fais la honte. Tu as vraiment fait la honte d'une femme congolaise. Maman wana mututu azolobele malamu, tu viens pour injurer cette dame là. O asali eloko morote. Akoma asalaki AVC, asalaki boye, asalaki emoko. Pona zo ki bana kofida ko fanda na bango. Taba réflexion. Taba réflexion mutu bezo. Taba raisonnement. Vous savez la biso sonné et parfois franchement. Oh mutu lo kwa kofi okozala orphelin te. Non man
Ça fait la honte. Franchement, tu nous as fait la honte. Olela na mona olela yo mutu bezo kufisa déjà no ko comprendre te ko lo babilo ko ana. Abi nenge kufisa la passe mutu akufisi. Eza lokola kofi azole la papa na mama na yo wana yesko na mbeliso si o tubi yeso na place ya passe wana. Juste ka apo batu ba lobelo pendant 2 jours. Parce que ko pesa yo lo côté to e bibino bozala bongo bozwa te. Likolo kilo bozala bino ka pa wana. Bo matate po bozana initiative. Oboni na ebisa bino tout le temps. Omoni ba média en ligne. Ceux qui ont créé initiative no mokoboy. Ont créé moi oyena moi elo moi sujet no mokoboy. Oyena moi initiative no mokoboy. Oye ko installer ango. Ko fandisa ngo na kati ya media batu ba ko yeba. Ozo obligé ko kota ba beza ba kofite. Batu ba kofi ba bima na bango kala. Ozo obligé ko kota ba beza ba fabricage ba falite. Fandisa makambu na yo yaka na likamna eloko no moko boye sujet no moko boye to initiative no moko boye fandisa ngo okoyeba na minute na kati ya communauté mais bino boyaka na elote créativité ezate zéro botanga te boyaka tala mangala milai azoloba zongisi boye kofinga na nini kofinga wana elakisaka bassesse ozo finga mama mi akufi ezola kisa bassesse oloba kofi ndenge mama ne akufi aza mukolo bongo kofi normalement aza orphelete opi ozolo bango na media oyo kotikala na media en ligne mututo ko cliquer atali yango donc pour na yo signification ya orphelin oyebi yango te eza absence ya parent oza orphelin absence ya parent eza okomi orphelin automatiquement même si tu as 100 ans. Vous nous faites la honte. Vous faites la honte de la communauté. Franchement. Et puis, vous avez bana mikolo na mona bana le ozo traverser o dinda na maya ya Grèce wana. Oza bana mikolo. Fais respecter tes enfants. Oza déjà maman. Yo imagine toi que mutu moko azobisa siko mwana ya mobali wana mukolo yo kokufa bazobisa mwana ya mobali ki aza na droit olela te parce que akomi mukolo. Maman aza maman. Absence à être cher et ça la passe ya taza na 100 ans. Mutu abetela ke solo akosa kio ba mindele balela ka makasi. Makasi mobali na ngalela papa na ye makasi. Mindele balela ka. Atoza na 80 ba olela o. Qui te dit que mindele balela te? Ta bato ba ye na poto lobi. Ta makambo ba yaka nango. Yes kwa zolinga kwa beta biso masolo ya poto. Mundele alela ka te soki mutu akomi na 80 ba mela champagne. Qui te dit ça? Bo lukande ba initiative bo sala ba biloko baninga bazo sala bo kangata basuki bo tekata ba kabelo parce que c'est la honte ko fande la ka ba clash na ba buzz ezo sala c'est la honte bo créer aka do wana siko ndingo osali bo buzz na o 2 jours ozela matanga mususu to mariage ya mutu moko bo jembeli le 24 mariage ya Karine alo jembeli là on vous fait la honte. Vous tournez quand vous avancez, vous allez le mot parce que vous avez une initiative, vous tangate. Hein? Vous avez un pote quand même en place à la classe, ça vous coûte à la classe. Au moins, une vidéo, on a la fin tomba, c'est la honte. C'est la honte. De toute une communauté. Il a fait vraiment la honte de toute une communauté. Maman mi akofi mututu azolo bele malamu yo bimina soki wapi badilo ba n'importe quoi okoti na famille bato ba mama wana kutu azalaki ovanda ne ye moko azalaki avese nani atuni yo poto sana ngo nini mutu asi akei asi akufi na ye etikali kaka bo batikali balela na bango balela na bo balela ka mutu alela kana ba bato bazolela c'est fini to leli na bango esili to partager na bango mawe esili. Ce que vous avez dit, maman a beta AVC, nde salini. Donc initiative na yo yé na ngo yango na kolobela bibembe. Malade ni babela ki ava bakufa. Vous faites la honte parfois. Franchement, de toute une communauté. Na ebite ceux qui bokota kana ba communauté ba tumisusu, ba communauté ba ninga. Ba jeune gens baza ko évoluer bazo comme ba millionnaire parce que YouTube oh soki oyebi ko sala makamno bien okokoma na mbongo
bino kaka boye ko zongbe bebe oya tonga ki boye oya zongisa ki boye oya nini ko ya ko ba clash ba nini ba bilo wa pam pam ba boye bito ko évoluer ko sala évoluer en côté o ko zape ba clash mo bo sala évoluer en modèle moko boye et évoluer pe na ba ndenge ezokende bo banda depuis 2016 soki 14 ilelo depuis to mona ka era fin tumba to mona ka yo mais elo moko pe o sala ezate o marka pe génération te ba te pe bele ba e biote siko koma ka siko moni moi base o djembela poni. Reste calme dans ton coin. Cherche à faire une formation. Boza on a mis kandate bo tiko ya me bolingi kimia te. Eh! Siko mama mi wana zana banati. À part confiance na bana mi. Pourquoi ko tout sabatu mabako bon? Pourquoi? Pona bese ya 2 jours. Oza pe na chance ya ba nini ya ko ye banate. 2 jours ka batu bako bossa. Batu ko to bandi ko bossa na. 2 jours ka batu bako bossa no pe sili. Siko ba video wana etikali ba no ba ko mona ka video wana ba no pe ba si ba koli. Ta fille là doit avoir aujourd'hui 12 ans pa ndenge na mona kele bozo ya mai. To changer comme to lingana. Na ba niveau ti o lingi o sambisa mutu kaka juste po yo batu ba lobela yo. Donc ki bo moto si la ponani. Merci beaucoup bande konanga ya mukina zala ki na ngo na. Ça fait mal. Ça fait mal de voir ça. Et que biso na kati ya communauté tozo sala na mabe bongo. Ça fait mal. Ba comme somba bino bongo muke po finga mutu, ba pesi au moins 100 € po finga mutu. Ça fait mal de voir ça. To linga na bande ko bo lingwe leki nyonso. Mutu azana pasi botika alela mama na ye. Mama ba somba kete. Et puis bato ba sabona kana ba bikoki ya ba site na bino na baza ba fan na bino te. Baza ba abonné, ba yeko s'abonner po ba yoka makambo bozo sala. Ba kanisi mutu bo ya bo Samuel mo bo ya bien. Ba mnene ba fan nanga, bino bo ba fan. Ba chronique fois yo beza ba kamza. Yo za fan yo. Fan? Chia. Karine kakati. Oyende mutu ala kisabiso ki azana ba fan. Siki bino bandeko nanga nzambe abatela moko na moko.